La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, mbote na batutu o bolandara ya bino Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga na eko solola na bino to eko lobela likambo lelo ya Mao Givule. Na omona ba message na bino bokanisa teke na beta kara na loba toujours nazawa na po na bino. Naza wana pena po na bino ba message nyonso botindilanga nazobeta karate nazomona kande na efsaka bino nga na zela kapenza na kende koluka ba information na nga na source na zela vraiment nazo ba information vrai po na lingara te ko ya oyebisa ba abonné na nga information oyo eza vrai te. Alors na zela kapenza soki likambo ebimi sur la toile na ozela penza nazo penza information oyo eza vrai après na ya ko partager na ba abonné na nga ya sur. Alors na elibino dossier oyo ya Mao Givule na papa na biso Elko na sur tous les deux comédiens na biso wana boyebi bango. Mao Givule boyebi ye aza comédien moko oya yebani penza jouera pe mingi. Aza comédien moko oyo tomonaka azalaka mwasi ya Jennifer que son âme repose en paix ya Jennifer oto yebi. Mao Givule abotana ya Jani mwana pe esi akola. Mao Givule azalaka mwasi na mobile na Jennifer ba umelaka na relation. Ba umelaka vraiment na relation na bango na Jennifer. Alors lelo to meka kusolola na bino na omeka ko expliquer bino eloko nini ezoleka entre Mao Givule na Elko. Tomoni bandeko musuba lobi ke o ba pesele déjà mbongo libala. Oh Elko déjà pesi biloko libala. Oh ba prédoté ye. Oh ba musuba lobi oh eza Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Oh ba bloqué ba doté ye oh ba prédoté ye. Alors lelo Ursule Botelwa TV a liboso na bino po na to solo la vérité kaka ndenge ezalaka na loba toujours vérité rien que la vérité. La famille sur les ambala liboso au côté na chaîne na biso sur les ambala liboso au trouver Ursule Botelwa TV. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, mais kapenza ko partager biso partout nzambalola ako pambola yo. Batebele bazana ba doute ya likambo ango batebele penza bazana ba doute alors ndeko kutani na émission na biso partager biso partout et ozala malamu mingi pour que bandeko pebele baye bambala moko likambo ango eza ya solo tope eza ya lokuta. Alors bandeko nanga sans plus tarder avato kota penza na mama na likambo na biso na osenga na bandeko basabona na nute soki ezambala no ya liboso koti na chaîne na biso soki na no sabona te abonnez-vous.
Abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout, partagez dans Facebook, partagez dans WhatsApp et aux amala moming. Et quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. Activez la cloche de notification pour cloche de notification de vous permettre yo prochainement tant que tu analyse na biso au mona yango esika nyonso oko zala. Yango to lubaka activer la cloche des notifications. Mes salutations na maman nangai, Princesse Allegria, maman Yvonne, Nzamba Pambola yo, bambote mingi, na maman nangai, Linda Bukulu ya Balinda, bambote mingi na Madeleine Akeita de mon cœur, ma maman chérie, bambote mingi na Christella de Dios esika ozali, bambote mingi na maman nangai, Maman Marie-Jeanne Bolokwa, boza vraiment ebele ba obolingaka ya bino Ursule Botelwa TV, alors ba mbote na bino esika bozali. Tokota na likambu ya maogi vule na za mulaite na analyse na biso lelo, en tout cas na osepela na sala pena analyse moko mukuse pour que batupe ba comprendre. Na ozabino tenter na ozala vraiment mulaite. Maogi vule azalaka mwasi ya Janifai. Ya Janifai isi ya kufa tika biso. Ya Janifai ya kufa tika biso. Maogi vule azalaka mwasi na ye obaboti na ye mwana ya mobali. Mwana mobali azalaka penza mobimba ya papa na ye. Alors, lelo batu boka mwa batu musu bazoya koloba oy maogi vule elko vraiment azalaki camarade ya mobali na ye azalaki boye. D'abord, on lobela likambu ya ki amitié ya ba comédien. Avant tout kota penza na mambo libala. Na lobela ki amitié ya ba comédien. Omoni ba comédien de bazaka famille. Ezaki camarade. Bien sûr, balobara bato ba umeli ba komara famille. Mais en réalité, bazala famille. Elko nana ya Janifai ya tikara Congo, atikara Kisasa kala. Ya Janifai atikaka penza Kisasa kala na ndenga yaka kokende na ye poto ndenga kendaka na ye poto ya Jani umeli na poto te bandeko nanga. Ya Jani umeli na poto. Ya Jani tia kende poto wana kende pona kobala la brine umela na poto umela la brine pas aki muta théâtre. So le loto ya ko crucifier mao po akomo bimana na elko et bon la brine zanan la brine pas aki muta théâtre. La brune azaki mutete ya Janifai a voyagé en trois bolimbi sinde na kota kombo ya Janifai azane suna bo moite ezaka ka ndenge na olinga na expliquer bino pona komisa bino na likambo esika tozali. Ya Janifai a voyagé ka maogi vula zilaka ye maogi vula ya Janita na voyagé atika ka maogi vula teke o bakabwani atika ka maogi vula teke o na tiki yo ngana utokabwani bazaka toujours mwasi na mobile ti ya Janifai a voyagé ka nde ya Jania kenda ko changer makambu na yake ko bala yake ko sala libala na la brine kuna. Alors lelo dossier ya maogi vule na papa elko ebimi. En tout cas soki eza ya solo soki vraiment eza ya solo ke ba peseli maogi vule mbongwa libala en tout cas ngai na osepela na likambo. Soki eza ya solo ke ba peseli déjà biloko libala ba peseli mbonga libala en tout cas personnellement ngai Ursule Botelwa TV na osepela na likambo e sala nga bien po to souhaitara mabe ya bana basité to souhaitara toujours bonheur pour na bandeko na biso basi. Mobali ya liboso otoyoka maogi vule banda ya Janifai ya kufa tope banda kabwana kana ya Janifai ndeti nga mobali ya liboso na oyoka ezala tonton Elko. Alors tonton Elko passe à la théâtre, tonton Elko passe à kakimia, totikala koyoka Elko na problème ite. Elko mutumoka yoka ina ba problème na réseaux sociaux azate ke o Elko mobulu ke o Elko boyeboy ke o papa Elko boyebe toyoka te wana pena to kosa te toyoka te. Alors ezaki anniversaire ya tonton Elko, anniversaire ya tonton Elko elekaki mawatsaki na TikTok na ye, joyeux anniversaire mon chou, joyeux anniversaire daddy, akomaki ka ba maloba moko ya sukali, ba maloba moko ya bien.
peuple congolais bandeko na nga théâtre bandeko na ngo tolandaka théâtre ba comédien peuple congolais tozala pe no bato siko d'après biso vraiment soki ke elko a dérangeaki na ye nanani maogi vule po bala maogi vule bolingaki maogi vula sani tolingaki maogi vula boya e abolingo na bango ebeti kote kuna en tout cas félicitations nga pe na koloba félicitations na maogi vule tokosepela nango po mawa nyokwa bomoni maogi vule anyokwa maki na bolingo ya Janifai mawa nyokwa maki na nde toloba bwe banungunungu pe ezali ke o mao aza na zemi ya tonton elko yango bomoni bayaki basalaki mwa présentation wana bapesi bafuti makolo kaka ndenge ezalaka mawa aza na zemi mais eza makambo ya malamu eza mabete tokolobela nde tonton elko nde foto ya kolobela po mawa azaka deja na mwa ba blessure na ye o azwa epa ya Janifai eti ya Janifai ya kufa alors muto tokoya nde kolobela muto tokoya penza kotiela makelele ezala nde tonton elko ezala sute biso moko tokomi koya susu kolobela maogi vule yo penza bien on a évité so biso tolinga to bala oba muta bala na ministre toni tolobela nde tonton elko awa papa elko a sente maogi vule mwasa poto abimi te mwasa poto amonani te awa maogi vule azwi zemi ya tonton elko tomoni mwasi ya poto te toyoki teke mwasi ya poto abimi azalaka na mwasi na ye na poto kutu bo toyoki yango te maoye wana azomemaka zemi na ye malembe soki mpe zemi yango eza ya solo ndenge toyoki aomemaka zemi na ye malembe tie ekokoma na ntango akobota alors ekoma ndenge ekomelaka mao te na ya Janifai eloko nde yango tobeta sete epa ya papa elko awo lingi maogi vule omoni mwasi mususu te osepelaki na ye otali te ki abota na ya Jani otali te ka père ya Jani abotaki su mwana mususu otalaki yango te coup de foudre betaki bolingani osepelaki omoni ye coup de foudre beti balobani coup de foudre nde balobaka ebeti bolingani ekoma te ke lobi aza mwasa génération na yo te ekoma te ke lobi kuna esimbi te ekoma te ke lobi kuna mwasi ya poto abimi mawa aza lisu ya ba génération na nga te ekoma bongo te ba comédien na comédienne bazwi décision balingana bazwi décision bota muta opekisa bango aza te mais lobi kuna ekoma nde problème te biso tozaka en internet totala ekoma te ke lobi omoni mwasi mususu okomi oye te ekoma te ke lobi po maona toyoka nga alobaka nanga ona monaka maona toyoka ye na ba problème awa te na réseaux sociaux surtout awa na TikTok no toyoka maona ba problème te tango ya Janifai ya kufaka mwa ba problème moke bimaka wana mwasi ya Janifai oyo abalaka pe ya Janifai abalaka soki pa abalaka ekoma soki mwasi na ye wana soki mama abana kotoyo koto na mao koto na la brine ekoma ba makambo ebele mais totikalaka koyoka te mawa ye abanda koloba soki ndenge nini toyokaka te nayebi te pona bandeko musu me pona nga penza namonaka maogi vule namonaka ya azaka na mwa sagesse na ye namonaka maogi vule azaka na ye bien ndenga namonelaka ye kande alobi nayebi te pona bamisusu mais likamba libala gentil toyebi ke na minute oyo bandeko na bango ba comédien mpe kisongisongi elalaka te ba comédien mpe kisongisongi elalaka te eza bolingo etutani o tosenga kaka respect ezala surtout mingi tobangela nde papa elko nga na kamwaki to na yoki papa elko tina ajoyo abala te ekamusenga kana papa elko abala te
tina age oyo papa eliko mokolo boye abala te bo mpo na bana nayebi te so papa eliko aza na bana to te wana nayebi te me nazalaki ka etone ya koyoka papa eliko abala te tina age oyo bokomelanga na commentaire est ce que papa eliko abalaki akufela mwasi to abala te tina age oyo mais soki abala te mawa aza na chance so ezalaki papa eliko abala na ye te tina age oyo c'est que mawa aza vraiment na chance c'est que mawa aza na chance alors toza wana kaka tozotala ndenge ezolekela en tout cas courage et félicitations na Mao courage na ba félicitations en tout cas beaucoup de félicitations vraiment félicitations na yo batela zemi batela mobali eza rare mona mwasi aboti surtout na mibali déjà mibale ozo su mobali eza rare alors ceux qui okutani na moi amser na yo batela ye kolanda na ote bande kuna bina ba comédien bazara biloba loba o koto boye soko landi pe biloba loba yaya yondo kolela batela eliko papa eliko pazaka bien papa eliko amonanaka na ye pe na bateatre belebele te papa eliko azalaka kimia nga kutu kala na banda kokanisa eliko abima na sifa tonton eliko abandaka barole na ye ya ye na sifa ebandaka kosimba nga na banda oloba yango tonton eliko oyo azalaka mwasi na mobali na sifa te nga na banda okanisaka mwasi na ye ezalaka sifa na bando kanisaka bongo ti jusqu'à ce que sifa ayaki ko bala sifa bala kutu libala deuxième bureau à partir ya wana tant to yozo matière wana ya sifa à partir ya wana ndenga na koloba abala na ete en tout cas nga na bande ko yeba kaka ki tonto el kwa bala na bando yeba ka bongo. Alors, Mao Givule pas akana ekimia ya janesi ya kufa kenda pola. Alors, boti ko latisa Mao Givule ngambu ya jani. Mao Givule lela ya jani makasi o bate Mao fallait pas lela bongo azolakisa nini yango. Mao Givule alela ya jani fa makasi po ya jani fa zaki mobile ne ya liboso. Mobile ne pene ya liboso kande tolo baka Diego kao na ye ya Jennifer pene zaki mobile ne ya liboso mobile ne ya ba souffrance Mao wana akima ba classe mawa lia bambongwa minerval po atangisa ya Jennifer so boye ba ate mawa sala nyonso pona ya fai asala boyebi ndenge zalaka amour fou olingi penza muto amour fou penza mawa lingaka penda ya fai amour fou amour aveugle alingaka penza ya fai mais destin eya ko kabola bango kande tolobaka ce que l'on propose Dieu dispose destin de yaki ko kabola bango comme ya zalaki mwasi na ete o pa zalaki ya ete nde ba yaki na bango ko kabwana metala basongi songi biso ba kongola ko kisongi songi etonda biso tala nde baseka Mao nenga lelaka ya Jennifer azo lele bwendenge nini azo lela makasi bwendenge nini esipe baboyana na bango ibino bosakana na mobali akala o bozala mobali na opena papa ya mwana no mobali ya tanto loba mobali obo banda pena dans l'enea o pe yote mto boye me ye moko mobali olingaki makasi na vie ngai na kondanaka réaction ya Mao Givule te na kondanaka réaction na ete alors ya Jani déjà kufa na minute Mao azu déjà mobile na ye to kondane ete to pesa bango chance ba comédien bo pesa Mao Givule na tonton Elko chance car ndenge bo pesa mama Esther na tonton Jaco car ndenge bo pesa mama Esther na tonton Jaco chance bo pesa pe Mao Givule na papa Elko chance baza pe batumo baloba na bango te mama Esther kuta mesana na ye na ba délire na ye to mona na réseaux sociaux mama Esther abimakawa to mona mama Esther na ba réseaux sociaux muke chéri muke asali live ye kuta tabo finga ya kipara na ete muke asali live muke chéri muke boy to mona mama Esther to mona mama Esther mais Mao Givule kuta osala ngo ya kobomba yakobomba nanu yakobomba nazaki etone na monika aplibie nani tonton elle kwa komi mamba ba chéri kuna na kama na bi ya solo nde ya solo alors to pesa bango ka chance et vous ala malamu to pesa bango chance et vous ala vraiment bien makasi to tika ko critiquer bango to tika ko finga to boakela bango ka ba flair
nga aloba ba comédien so babala na bango na bango boye comédien obali muninga no comédien boye bosala bolingo pe pour bo continuer musala na bino pe eke liboso naloba yango po bayoka na tala ndeti Naomi Lufwakenda bala Roger Kala aza na domaine ya comédie omona ke baza ko s'attendre bien ba okende pe bien donc c'est ça bolingo eza ya bango en tout cas pour nga na sepeli na ebite quant à vous comment na commentaire bolingo ya tonton El Kona na Maogi vule et sepeli sio depuis wapi comment na commentaire bolingo ya tonton El Kona Maogi vule et siliki sio depuis wapi komela biso na commentaire po tokoki kozala na même avis biso nyonso te mutu mutaza na avis na ye yo za na avis na yo nga pe na na avis na nga mais selon ngai na monike eza nango mabete c'est la vie selon nga na monike eza nango mabete c'est la vie balingana na bango babalana na bango le reste nzambe nda yebi so eza pena o basalaki eza présentation te eza pena dot ndenge bato mosusu balobi ke non eza dot bapesaki biloko libala o bapesaki biloko libala baozela nde libala bongo baposte na baréseaux sociaux tozaka na réseaux sociaux mabe liwa mais tozaka na réseaux sociaux awa tozolanda pe tozotala soki bakomi pe na étape opesa na biloko libala soki ezake o bapesaki te bakomi na étape opesa na tokomonaka awa soki ezake o bapesaki ezalaki coutume ya nini ya kosente tokomona kaka awa bato bozofinga o basente na moya lelo babangela na bango lisusu kosente te ma chérie na moya lelo babangelaka lisusu kosente te bandeko na nga kala nde ezalaki soki basente basente ye na moya lelo bato babangela na bango lisusu te bato babangela na bango lisusu mutu akoma oluka bota na ye bato bakoma oluka babota na bango ata sans libala mais abota ne kaka alors bato babangela lisusu te merci beaucoup nzamba pambola bino bato tu bozalaki wana mpona kolanda biso tokutani à la prochaine occasion ceux qui tata nzambe a zengite abonnez-vous commentez likez partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez les biso na Messenger sans oublier ko bossa na te vraiment ko aimer les biso vidéo donc aimer vidéo et ça la malamu mingi tokutani à la prochaine ceux qui tata nzambe a comité bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.